Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Voilà, pour les riches. Boutique bijoux d'or, Mossi. Boss, voilà, pour les riches. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Awa, nous avons un très sérieux. Téléphone coûte 4. Soki boza na ndeko oyo aza côté ya Maubeuge na kati ya train awa so bana ndeko oyo aza avandaka na Maubeuge. En tout cas pour signaler ngai naza awa donc na kotaki na train awa voiture est tombée panne na Lille. Voiture est tombée panne alors nazwaki train oyo ezoya direction Maubeuge. Après nabosani sac nanga awa donc eza na mbongo nyonso tu mbongo loyer mbongo nyonso tu nazalaki nango mikanda nanga nyonso tu donc nayebi te awa na osala ndenge nini nde naza awa nayebi te na osala ndenge nini nakozonga comment bato gare balobi ke ifo zalaka mutu moko akiti nango me sac yango ezomwana te. Vraiment, boye dengai soki mutu moko avanda côté oyo côté ba Maubeuge awa na côté ba Maubeuge mutu moko aza na voiture côté oyo boluka moye boya kozwa ngai bandeko na yebite na osala nde nini na olala wapi malili na ye koluka eza te. Bazui sac na ngana mbongo nyonso tout na kati na ba mikanda ba carte bleue biloko tout bazui tout bazui donc téléphone peso kata kala mingi te téléphone peso kata kala mingi te je ne sais pas téléphone ezo kata kala mingi te vraiment osunga ngai oyo aza côté oyo vraiment donc osala nga grâce osunga nga s'il te plaît naza na perdi nayebi te na osala nde nini naa na gare moko babengaka yango Gémeaux gare moko Gémeaux awa côté ya Maubeuge bazwi nga tout saki na ngai tout bazui mbongo tout bambongo loyer bambongo nazalaki nango ya économie bazui tout bazui nyonso tout basi yango bango oyo babi baretrouver le côté mais il y avait personne dans le train là. Quand moi je suis descendu à Maubeuge, je voulais prendre la correspondance, il y avait personne dans le train. Comment on n'a pas pu retrouver ces sacs, ces petits sacs rouges? Il y a tout dedans, mes documents, je vais faire comment? Ah mais moi monsieur, c'est pas mon problème, hein. Vous, faut faire attention à vos affaires aussi après, hein. C'est vos affaires, si, je sais pas, moi c'est à vous de faire gaffe à vos affaires, hein. J'habite pas ici, j'habite en Belgique, je suis dans la mer, je suis désolé pour vous. Je fais comment pour rentrer? Mais monsieur, je suis désolé pour vous, mais moi c'est pas moi, c'est vos affaires. C'est vos affaires. Il y a des gens qui sont descendus, hein. Moi j'ai vu des gens descendus du train quand il est arrivé, hein. Donc il y a des gens qui sont descendus du train quand il est arrivé. Hein. Il y avait des gens dans le train, ça, moi je les ai vus descendre. Après, je suis désolé pour vous, monsieur. Hein, je sais pas, tout l'argent dedans, tous mes documents, mes passeports, voilà tout. Il y avait 1800 € dedans. Combien? 1800 €. 1800 €. Ouais. Ah ouais, je crois qu'il m'avait dit 800, mon collègue. Ouais. Il y avait 1800 €. Ah ouais, mais quand c'est ça, gardez-le près de vous. Enfin, faites attention. Ouais. Je l'avais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je l'avais, putain. Je vais faire comment pour rentrer en Belgique? Tous mes documents, la carte, tout est resté dedans. Mon téléphone va s'éteindre encore bientôt. Je sais pas, téléphone des autres avant de qu'on a volé qu'un moutou oyo avant d'à côté oyo s'il vous plaît. Je suis désolé pour vous, monsieur. Je suis vraiment, je comprends. Mais... La police c'est où? Commissariat ici. Faut remonter vers la ville. Mais après, je suis. Vous sortez parce que ici la gare elle est excentrée. Je sais pas si vous connaissez ça. Ah ouais, mais quand c'est ça, gardez-le près de vous aussi, monsieur. Je l'avais ici, je l'ai toujours là. Comment ça se fait? Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas endormi dans le train et piqué? Oui, je dormais un peu, je somnolais, mais.
Il y a quelqu'un, vous savez, dans les trains, il y en a. Là-bas, là, il y a une rue qui remonte à gauche, vous allez aller vers le centre. Après le commissariat ici, je ne saurais pas vous dire exactement où est-ce qu'il est, moi je suis pas de jeu monde. C'est à 1 kilomètre d'ici, alors je suis désolé. Ouais. Bandeko nanga pardon bo aider ngai ko muto avandi côté oyo côté ba mobege awa ba mons boya kozwa ngai yo bandeko na bitena usalelo ndenge nini na usala ndenge nini boya ko aider ngai téléphone peso 4 etikali na 6%. Boya ko aider ngai boya kozwa ngai côté oyo nazonga ta ndako bandeko boya aider ngai nazonga ndako bazwi tout biloko nanga tout ekei tout. Il fallait les 4 bandeko. Comment j'ai pu faire? Naluki na train wana partout. Eza te mboko pe na yebi yango te nakosala nde nini nakosala nde nini seigneur mundele moko amemaki nga awa bandeko bavandi koto ezala na Lille ezala na Bruxelles boyede nga pardon boya kozwa ngai malili nayebi te nakolala wapi. Je ne sais pas comment je peux faire. Natalo mundelo akotika nga awa. Mundelo aswake bandeko na samboti. Na vraiment na besoin na bino. Na besoin na bino pardon. Na besoin na bino. Pardon. Il faudrait que quelqu'un vienne me chercher ici. On ne l'a pas qu'il y a quoi. Ok, il y a des mails à vendre. Sans bruit. Téléphone là. Là même pas na 1 euro. Bon tout est qui. Mikanda tout est qui. Ma carte tout est qui. Tout est qui. Tout. Il travaille 2% ensemble. Village à bout, Seigneur Jésus. Je ne sais pas. Les Okata. Je ne sais pas. Je ne sais pas le Sala Bandeko. Je ne sais pas. La mindele peut battre les marathés. On a la police. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le Lobi Sonyo Sona Bila Rebutige, Tokota Nebisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka
salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.